Ok, bonjour, Eza de la Nation. Na sala vidéo pour expliquer comment tu as affiché mon ya musique na YouTube. Bon, na exemple nanga awa par exemple na ningai na lingina cha fichier moko ya MP3 ya nzemo moko ya Marie Paul na YouTube. Sikoyo nde toyebi que ba fichier oyo ya musique eza neti oyo nga naza nango eza format mp3 mais YouTube elingi otya ba fichier vidéo parce que YouTube elakisaka ba vidéo donc sikoyo mpona elo nini nakosala so na nazwa vidéo oyo nani fichier oyo eza na mp3 nabwaka yango na YouTube eloko oyo il faut oconvertir yango ekoma fichier moko ya vidéo comme ça YouTube ekondima yango. Bon, tout ça là, souvent trick mon coboye, tu utilises un logiciel mon coboye dans Windows pour la conversion. Il y a fichier à MP3 et comme fichier fichier mon vidéo quoi. Bon, na biso mingi nde toza na ba Windows na bandako to utiliser mingi logiciel Windows. Na Windows ezana logiciel mo to benga ngo Windows Movie Maker et permetaka ko sala mo conversion ba logiciel ezali nango mais oyo ezali eyaka na Windows donc ozana tina kosomba logiciel te donc na exemple nanga awa bon nakokende ko fongola logiciel yango na retrouver yango awa Windows Movie Maker soko oluki na machine siko na kati ya logiciel wana nakokende koluka fichier oyo ya musique oyo na lingi na convertir donc na kozonga na logiciel wana movie maker na kokende na file na ebité na français so besoin na machine mise en français donc il faut bolanda structure oyo tozala na import to into collection na sur na et na français je pense pour ça na moi idée nango soki problème ezali bo ça la commentaire bo expliquer bo ebisanga comme ça na ko luka traduction ya option ya menu na français. Bon, tant que na option ko import to collection au cliquer wana tango cliquer bon o luka esika nini na machine na yo esika nini au check fichier dans la musique par exemple nga awa na so nzembo ya Seblo Matama na ko sélectionnant et puis on cliquer import. Bon, après avoir cliqué dans import et ko mema yango na projet nanga bon na ko boule que bon nazo sala fichier moko ya boya musique ba option ezebele mais ko garder vidéo oyo simple donc vous avez besoin de ta photo moko pour ezala background ya vidéo nanga parce que na goti quand on peut mwindu boy même bon eza mieux ko tia moi image ba moins ezebele ko ipe ko koma ba nini mais na osala ngo moins simple pour na vidéo ba biloko na mususu so ba problème ezali to ko expliquer après ou bien bino moko bokoyi ko tala na application ou ba option bon mona comment ko tia ba nani ba test bon nako kende sikoyo na sika na chaki photo nanga bon to ko utiliser répertoire oyo pour na photo bon photo nanga na tiango na répertoire na utiliser photo oyo parce que ndenge nini tokosala po tozwa photo tokoki ko importer pe photo lisusu nde tosala ekaka na nani donc ba moyen ezebile ndenge na osala na file awa okoki pe ko ya awa mbala moko ozwi yango o cliquer o bwaki yango kuna na kati mais na osala yango sala yango pour bomo nango ezala moyen moko facile pour na ba ko comprendre ngate o ba pe oza na problème ya drag and drop bon na tokokende susu na awa kuna nde sikoyo tokoluka esika oyo na chaki nani image wana bon image wana yango toko important ngo siko tozana image tozana nani siko so botali bien na logiciel o eloko ali boso na kosenga ezali tozwa image to bwaka ngo awa to cha image na sala ndé na cliquaki une fois na garder musapi nanga na bouton ya souris na bendi siko image ya eza moyen oyo nga na bendi image ekoma nesika o bon pona nani son au faut ça la ndenge mo na ndenge to sali pona image donc na kozwa ngo na cliquer une fois na jina bwaki son na place
donc ekozala na barre sikoyo ndenge eza boye il faut bomona que image ezosuka awa mais nzembo na biso ezocontinue tina niveau oyo awa nzembo ekosuka donc soko olingi image ezala na nzembo mobimba donc eloko nini il faut sala ocliquer une fois awa ozwi image pousser yango donc il faut cliquer au garder le musabi na na souris au pousser yango et comme ligne nango et comme ndenge moko na ligne ya nzembo donc on continue ko pousser yango on continue ko pousser yango on continue ko pousser ti et comme na niveau mo nzembo poezala na dire mo na nzembo marco bon sikoyo soto yango boye to komi déjà na suka tokoluka kaka option awa donc 1 2 3 na numéro 3 toza na option ya ko sauvegarder yango na machine donc siko awa toko sauvegarder fichier na format ya vidéo fichier wana nde toko sauvegarder yango nde toko tia sikoyo na YouTube c'est un bon on fichier au mususu bon toko ya awa to cliquer sur option ko sauvegarder na computer parce que to sala ndeni to tia esika ni to lingi to tia yango bon biso to lingi to boire yango na c underscore a bar temp donc to luka répertoire wana bon temp yango yo to kota to tia fichier la biso na to benga yango nini to benga yango Marie-Paul Semblo. Donc après ça tu cliquer dans l'option next ou à suivant et ko expliquer biso bon totika ngo totika awa to bouger le côté et expliquer biso combien de taille o yango ezo sengela pour la machine et puis ça biso na description za na ba option boy après tant que tu cliquer sur next tu as option ya ko banda siko ko convertir après avoir conversion fichier ekozala na répertoire ou ndenge to spécifier qui excusez-moi na vidéo na biso donc ekozala fichier wana nde okocha na YouTube donc nako garder vidéo na mulaité parce que convertir ils ont moins temps parce que limite pesa na ba vidéo sur na YouTube donc à partir ya wana de cliquer next awa sikoyo ezo sala conversion donc conversion oyo eko bon ezo dépendre na ressources na machine non souvent ça kambango mais dans la activité belé ezo sama na machine nga awa donc eko zo moins temps avant et comme afficher avis nde bozo mona comme ku fichier WMV nde bozo mona awa fichier oyo et ça siko fichier ya film fichier oyo nde siko okocha na YouTube eko accepter yango comme nani mais bo mona eko na photo na sima donc je pense que ça on a ko expliquer donc si vous avez la question bocha commentaire na ko expliquer bino donc ça un peu pour éclaircir un peu sur le problème où vous allez non bon nako loba nako tika bino awa so vous avez la question bocha ngo na commentaire au revoir.